Merci mingi bandeko balandi ya to komi wapi liso kwa liso mbote ska bozali boka moite eza toujours ndeko na Didier Kiko awa to kiti bongo na siège ou bien en présence ya IDPS to rotuna bandeko boni bo lali ka beningi boni santé ya parti politique ba bengi IDPS eza ndengeni et puis boni bozoki likanisi nde bakaki ndeko leze makanisa na ba combattant eza nini tozo bandeko moko bolanda ba réaction bona bo kebinyeso santé ya parti siko IDPS eza ndengeni bandeko ngba yeba santé ya parti eza ndengeni. Parti eza kitoko makasi ezaki na mwa ba fièvre mais outi ko melakisi déjà biki déjà parce que outi ko zo président nango ya sika. Nenge ba outi ko zo ndiko Félix Tshisekedi donc to c'est la série que IDPS que zonga pa nenge sala ki na moto wana mais wana eza incarnation ya le père c'est-à-dire nenge Félix outi ko zo présidence ya parti c'est-à-dire abosani sibiso eloko moko te na oto anokanisa pa ya père c'est-à-dire parti ezongi na santé nango ndenge ezalaki tant papa azalaki vivant na arrestation de bakangi ndeko leze ti le na posa makala réaction na ta combattre ça ndenge ni bon ndeko leze azali leader ya masse même ba combattant mususu biso nyonso tout tozaka sima ndeko leze alors makambo wana ndenge biso tozo souhaiter batika ndeko leze na kimia asa musala na ndenga mesana kosala parce que ndenge tozotalela makambo nezo kende liboso mabezali mais toyoki na musika déjà bango mo déjà bakimo kolenga bazo retirer ba plainte mais toto senga na lombango basala ngo parce que ndeko les etoa na besoin awa pezaka base na ye soki bat bayeba raté bayeba. OK bandeko bozo na bino boki ndenge bandeko bazo bake awa pezaka base na ye dato kiti bona base ya ndeko les tozo réaction ndeko moko ndeko mbote ndeko na ngai bien ndeko na ngai bonne santé zamba eza kitoko makasi na moni na sepeli réaction santé à parti eza ndenge ni na minute santé kitoko tozo continuer donc ko étaler démocratie au vu de tous banungu nungu ezali onenge président Facha Zubongo c'est que parti la linango ya solo to alukuta bandeko bazolo na biso na Congo Kinshasa puis le banda mboka réaction nini ozona ko to yebi okino oza pa pion ya parti mais na lobby parti loko les amis na maboko ndeko Félix Tshisekedi azali camarade membre ya parti na biso na yebisi bino ke na place o elali parti e komi sous makasi IDPS e komi lingi le moment est là yo muto milo baka UDPS na monoko c'est ça le moment ya kaka parlement debout yango yo moni baninga nde baoza matière yo muto lo baka to sous pouvoir te biso to koza pouvoir yango moni avec Félix Tshisekedi pouvoir ezali tala baninga baolanda parlement biso yeyo yaka to kolakisa parti ndenge zo kendele santé za kitoko mona mboka secrétaire Jean-Marc Kabund oyebi ke achaki démission na ye na mesa ya mokonzi ya sika depuis mokolonine a démission de lelo na tongo donc démission na ye ekweyi na mesa ya mokonzi ya sika ya parti pona kolagisa yo ke na moment oyo pouvoir nyonso ya UDPS oyo ezalaki na maboko ya Kondo Tshisekedi ezongi na maboko ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors tozoyebisa combattant tozoyebisa peuple congolais avec Félix Tshisekedi l'UDPS va gagner. OK ndeko na bongo na réaction ndenge basili ko kanga ndeko leze pour a dénoncer que le moko ezaki réel na mboka au Congo ti le na posa makala réaction ezani na te combattant biso déjà préparatif to salaki avec des mouvements citoyens parce que oyebi ke biso ba héritier alitu ya Tshisekedi toza vraiment ko collaborer na ba journalistes engagés toza ko collaborer na ba mouvements citoyens nyonso biso to lobaki ke ngoika sanji a aussi lisango toyoki atindi avocat aya azwa plainte wana a retirer yango biso to lobi boy na UDPS oyo ndeko elezer ayaka po base ya ndeko elezer yango yo nazoyebisa yo ke sibanzi maraté ba misi bazaka ba combattre ya télévision mujaide pesa le kaka yeso auti Belgique a soirée la télévision awa tsaka makolote na télévision ngana za combattant na za permis la Tshisekedi kana télévision mais ayaka bo mengi sama yaka pe awat na lobby na yo base ya ndeko elezer yango si tozo mona nga place elelisi ngai ezali place ndeko elezer aza ko reprocher ndeko vodou quelque chose comme ça ndeko ya muto azali na diamant ndeko elezer azo reprocher ayebisi eboye émission oyo eza émission ya vérité. Ceux qui boyent na émission na biso, c'est parce que vous considérez que eza émission ya ba responsable, émission ya vérité, émission ya toko sela kabatu makambuté. Aozo loba makambu ya vérité parce que mutozo accusé azali gouverneur ya province ya Munene. Biso awa na toko miwapi toko sela kamutu makambuté. Ndeko elezer azo interpeller mutu wana sur le plateau. Ceux qui boyent na émission na biso, c'est parce que vous considérez que
eza émission ya responsable, émission ya vérité, émission ya tokoselaka bato makambo te. Mabe ndeko les asali biso to moni ngote. Yango to lobi ke Ngoyi Kasanji asa tindi ba retirer plainte. Biso sikoyo na droit ezalaka boye. Ngoyi Kasanji ata retirer plainte. To yebisi ministère public. Il faut toye ba diamant wana ezana maboko ya nani. Il faut toye ba été kami na mboka nini po Anvers déjà ça la qui révélation. Ya que diamant était kami na niveau ya Anvers ba makambe belé toyebi. Ngoyi Kasanji doit payer parce que diamant ya ba nombre ya ba karawana dans un pays bien organisé, un pays où il y a la loi comme notre pays pour ba lobaka ke loi ezali. Il faut payer l'état à se retrouver na diamant wana ya 35 carats. Il faut famille wana o ba pesi soit $14,000 sur les 40 millions. Ndenge tozo ke la ba mi réseau lo ba les mi rondes des oreilles. Sur les 40 millions, Tolingi, famille wana ba se retrouver na mbongo na bango, l'État a se retrouver pour makambu etambola malam. Balobi ke Ngoyi Kasanji, balobi même pas que gouverneur Olongwa beti. Balobi Ngoyi Kasanji muto abetaki. Ma yaya na ya lobi azaki libanda zo gang. Bobo mayebo ko manangai. Au cas contraire, ata a retiré plainte. Ndeko lezer abim poto yebi ga robima. Era senga qui est non solo lingyo que ne makala te senga pardon. Si Eliezer a yebisa qui s'excuse s'accuse. Ngana ko senga yo pardon na likambu na yebite. Mais sinon je dois vous informer que j'ai gelé l'élément pendant 3 semaines. Batongo Kasanji tout bazalaki au courant. Et le mal y a ba vérification na musala où nous en avons aussi l'expérience. Et attendent aux vérifier mutazo mona lokola ozo kende ko sala chantage pour na ozo mbongo. Mbongo ngo combien va ko pesa. Donc Ndeko Eliezer n'a rien à voir dans cette affaire. Ngoyi Kasanji soki ko kanga ifala kanga famille ya batu oyo bayaki koloba na télévision. Eliezer n'a rien dit de mauvais. To yebi ke zali acharnement ya Ngoyi Kasanji. Ngoyi Kasanji Alphonse Ngoyi Kasanji azalaki kunate. Moni bana mibali misato na mwasi. Mwasi ya gouverneur na mwana Jérôme Boniface na Olungo. Azalaki kunate. Na Olungo. Chantage orchestré 3 jours avant la diffusion de cet entretien télévisé. Son producteur, Eliezer Ntambwe, a invité dans ses locaux de l'avenue Itaga à Kinshasa, en date du lundi 5 mars 2018, vers 13 h, 2 membres du cabinet du gouverneur Alphonse Ngoyi Kasanji. Cette émission l'a pris 3 semaines pour causer la vérification information avant d'être diffusée. Bah tu as un collègue na Ngoyi Kasanji, bah ya awa na bureau, bah tobenga bango ke voilà nous avons besoin. Il y a deuxième son de cloche na bino. Yango ane bimi ke tozaji ko kende ko luka bambo. Nous en avons aussi l'expérience. Et attendent aux vérifier mutazo mona lokola ozo kende ko sala chantage pour na ozo mbongo. Mbongo ngo combien va ko pesa. Face à ces accusations mensongères, incohérentes et graves, propagé dans la seule intention de nuire et de porter atteinte à l'honneur et à la dignité personnelle du gouverneur Alphonse Ngoyi Kasanji. Monsieur le gouverneur, ochangona mutu na yo place nyonso kozala que monsieur Tambo alala ka jamais que nasala nani mabena ko sela nani makam na ko sakate naza juste te mais na ko sakate. Ndeko na mbote ndeko. Ah mbote ndeko na. To yoki ke ndeko secrétaire général uti ko déposer démission na ya solo to ya lukuta to ya solo expliquer ba ndeko na bazola ndabiso siko. Bon nazo sa bandeko bazali banda. Na ba bazana kati. Eza lukuta te. Go Jean-Marc Kabundi biso to aider trop tinenge to zui congrès. Na minute onde zaboui. Félicitations na Jean-Marc Kabundi a memé biso congrès lelo tozali na Chilombo Fachi comme président du parti. Yango lelo nazolo baboy. On peut pardonner tout le monde. On ne peut pas pardonner les messieurs Mavungo. On ne peut pas pardonner les messieurs Chibala. Parce que l'UDPS, c'est l'état d'esprit. L'UDPS, ceux qui ont trahi Yango lelo, lobby, peuple né à comprendre en charge. Ok, par rapport à l'arrestation de Eliezer, ne bakangi de Eliezer ne tili na prison makala. Yo attaque combattre réaction des anines, attaque peuple congolais. Affaire ya de Eliezer, c'est à boire et à manger.
Oui, bien, de Goliazer, Azamouan, la Kololo Pango. C'est à boire et à manger. Est-ce que vous savez que non, Moïka Sanji, à Fundaka, Mouzel, Laurent Désiré Kabila, la problème de Yadjama. Et moi, je suis Kassayen. Je suis Kassayen, Ngoïka Sanji, à Fundaka, Mouzel, Laurent Désiré Kabila. L'affaire Yadjama. Président de la République à son temps. Président de la République à son temps. À Fundé, la problème de Yadjama. Le loyo, ba Fundi, Ngoïka Sanji, la problème de Yadjama. Problème d'abus, c'est Zanini. Les aides, na Makala. Jamais ça nini ebima ozi gouverneur ya Olomami alobi jama moi sina ya molaki jama ya 35 gouverneur à Sankourou gouverneur Sankourou merci gouverneur ya Sankourou alobi moi sina ya molaki jama ya 35 kara mezaki na bichop chop moi ba potopoto na kati mais biso to lingi to mona kaka jama yango ya potopoto wana ya 35 kara to mona ya yango du côté ya gouverneur Ngoïka Sanji. Je persiste et je signe que c'est après échange, j'ai compris que Batobazo ça la échappatoire, bah ébi quelque chose, bah Kimi, de toi qu'on diffuser les mots. Makamambongo ils allaient quitter les émissions que nous diffusons. Bah foutre la, bah pèse à Gambongo pour que tu foutes pas bah diffuseur. Il n'y a rien. Dès on a le bac que j'ai déjà perçu l'argent pour payer cette émission. Bah on va jouer en parce que c'est la toute première fois na Olomami. Sankourou. Diamant wana ya 35 Karaibima na province wana. Moi si ya gouverneur Olongo Berton aye na ba jipe mi balé. Mbango ba komi wana balobi instruction ya gouverneur Olongo na Kinshasa alobi diamant wana oye monani oye nano monana na Sankourou te ya monani e ya awa na Kinshasa. Ndeko na lobi na yo boye. Ndeko Boukoumé gouverneur alobi na yo boyi biloko bango ba beti wana ezali échappatoire tolobi boyi dossier ya les aides Tambwe ezali dossier politique. C'est que moi avec mes frères, avec les combattants de l'UDPS, avec tous les Congolais et les jeunes Congolais, nous demandons la libération de les États Tambwe. Ok, merci Mingi. Bikasai. Merci Mingi, Bandero Balandi. Pardon, je sais le prix fort. Les messieurs les prix forts chez nous à Kassai. Hein? Les messieurs là, je les connais bien. Nayebi bien. Nalobi boy, atika les ailes Tambwe malam, atika epelaki na kimia. Ceux qui a bounisi les ailes Tambwe, akobouissa pas le corps. Congolais. Ndeko mbote ndeko nanga. Ouais, mbote makasi. Réaction les amis ndeko les asiko kanga réaction très congolais ça ndeko nanga. Réaction ça ya pasi, tozana esengote. Bino ba journaliste na bo mitala nano, bino boza 4e pouvoir na kati ya mboka oyo. Comment makambo ko salima boye na mboka oyo ezana to benga on République démocratique du Congo. Démocratie ezate, valeur ya presse ezate. Monsieur Eliezer Tambwe a avoué avoir perçu de l'argent d'un Congolais vivant en Europe pour réaliser sa messe noire. Makamambongo ils allaient quitter les émissions que nous diffusons. Bah foutre la, bah pèse à Gambongo pour que tu foutes pas bah diffuseur. Il n'y a rien. Dès on a le bac que j'ai déjà perçu l'argent pour payer cette émission. Bango va jouer en Ceux qui pressent à lobby, bolandi na ndaku. Ceux qui pressent à lobby, bolandi na chambre. Eza nini. Toza tane sengo moko te. Ti oye na bazawa, baz toza na pasi ya makasi nde to moni ndeko na biso. To lekaka ye awa alekaka limete jamais sans pesa biso mbote chant a solo la na biso baz na ye. Likambo sali biso pasi ya makasi ndenge ndeko Eliezer, ndenge kangami na prison makala. To ko soutenir ye en 100%. Place nyonso ya okende, toza au cœur na ye. Ok, merci Mingi Bandeko Balandi. Place sur ndeko les heures ok, le ba combattre bazoloba, ba oza toujours simana ba kotika kayote. Mbote ndeko nanga. Mbote ndeko tokombi wapi? Oui, na ndenge ba kangi ndeko les heures réaction à très congolais ani ndeko nanga. Bon, na ndenge ba kangi ndeko les heures bon na minute to yebi saka Ngoïka Sanji. Koloba ko retire plein de choses sur mon réseau ce soir là. Voilà tout mon lango tie ba sa ba vanti. Problème biso ça que Ngoïka Sanji akene baluka moye babimisela biso ndeko les heures journalistes o azo cartonner mikolo aleki ba
moko yebi makambo etali ndeko lezeni mtasaka wana biso tosenga ne ba libérer tout de suite kasi ko nde tosenga na micho bo libérer biso ndeko lezeni poso bo libérer ndeko lezeni te en tout cas biso na bino tosila la boyebi ke toala ba kota ngani na bino concernant ko kanga pouvoir nde bo kanga bale bo zuive la biso ndeko lezeni bo kangi bo libérer sikoyo poso bo libérer te ngoi kasa njito yebisa yo makamba diama wana yo bako yeba ndenge obimisa diama na ya batu ndiye babele obimisa ndeko lezeni ko kanga mandeko Eliezer ezo prouver une fois de plus que mboka o mibeko ezate ba respect nanu ya journaliste ya presse ezate ndeko Eliezer alekisi émission ya l'affaire ya Diamant na TV a bengi ndeko ngoika sanji pour appeler sa droit de réponse a rejeté yango plus tard ba yo kanga ndeko Eliezer na ba façon mo bo to yokeli na koyokela mais ça qui to côté je l'axe une fois de plus que droit de l'homme justice et paix équitable té je l'axe que régime en place parce que c'est misisa na bango que biso net wana pouvoir biso net wana monopole ce que boy biso to roulakisa yo toza contre ça alors peuple congolais comme ba combattant baza derrière ndeko Eliezer bazo soutenir à 100% place à zalaye ba que toza de cœur naye tozo soutenir mais peuple congolais est mobilisé pour na likambo wana ya Diamant attends droit ndeko Eliezer pa que cacho et ça lui fait bien pour toi ba peut affaire en ils allaient tirer au clair que Diamant 35 kara wana ekei wapi bateki yango wapi mbongo nango pe ke wapi parce que kolo Diamant akufa ninga kufa lipe to yebite faut ba justice na biso ba mele banquête ba ça lumière et bimana liwa ya kolo Diamant wana parce que muto bengi ça c'est l'information to yoki que muto bengi ça ya longola ki na kana ngaya ne awa zandeko Mbujimai ndeko ngoika sanji mais akomi awa après koteka ma Diamant akufika kabui ça clarté faut justice na biso procureur général de la République a bien ça enquête pour na balikambo mais affaire kuta kotia misu yango oyo justice et bimisa gumuto abomi kolo Diamant wana. OK, merci mingi ndeko mbote ndeko na ngai. Mbote to kiti awa ndeko na ngai réaction na bino ne bakangi molobeli na bino o alobela ka ndeko Eliezer réaction na te ba combattre ça ndenge nini. Réaction na biso pona ndeko na nga Eliezer mwana kolo lopango ezali koloba ezali pasi pona nini presse na mboka na biso na Congo bazo respecter yango te soki olobi vérité et memeli ngam soki boyi na émission na biso c'est parce que vous considérez que eza émission ya ba responsable émission ya vérité émission ya tokosela kabatu makambo te na justice congolais d'abord toyoki na presse na top Congo na réseaux sociaux que soi-disant avocat yangoika sanji oyo afundaki dossier akei ko retirer plainte na ye pona biso wana ezolobela biso eloko te eloko aliboso tolingi à l'immédiat Eliezer tango nazoloba azala libanda ya mibale justice alandela sikoyo pona koyeba clairement likambo ya Diamant wana nde tokomona bien mais soki baboyi bakosenga kande ya peuple congolais tu sais que tout ça na kande ya pouvoir élection c'est qui prévu 2016 pouvoir en place na misisa na ya motema mabe azo fwanda po a protéger bokonzi et comme ya moko ti lelo balingi susu muntu a loba te vérité te wolo ba vérité ba meyo na prison yango wana baluka kanda ya élection oyo to rata ko sana 2016 te pe na perte ya l'homme du moment Etienne Tshisekedi lelo ezo ma biso na kaonde to sabo yango wana balinga lisusu te comme biso na kanda ya ndeko oyo mwana kolo lupango Eliezer oyo ba memi na prison to lingi yango lisusu te yango to sengi bango babi monsieur. OK mbote ndeko na ngai mbote mupandisa réaction na yo attaque congolais combattant moko ya bino journaliste wa bundira ka Congo wa bundira pe bino azaro kangama bakangiye injustement na mboka o réaction za nini en tout cas nazo regretter makasi na gouvernement médiocre ngoyika sa médiocre justice médiocre nazo regretter na ba médiocre nyo soto na uti kotanga parce que bazawa na pona peuple te baza pona ba intérêt na bango privé yango to lobi boy pona ndeko Eliezer état que asalaki eza choix ya peuple asalaki eza choix ya ba perdant nzambe la likolo ko défendre ye na CP peuple bakimaka peuple te bakimaka pe nzambe te bokokima wapi parce que bozana nyongo ya peuple ya 2 ans boyibi peuple pouvoir pendant 2 ans faut bofuta yango mukena zaki na ngalo ba yango. Merci mingi bandeko balandi to komi wapi merci mingi to kitaki bongo na siège ya IDPS awa nde estakaba awa même Fachi Félix Tshisekedi a commis présent awa on est base soro yaka wate au force du soro yaka wate soro zamu na IDPS te biso to kiti awa to la force du progrès ba combattre nyosu merci mingi